bonsoir, bonjour. Nabandeko ya esika so balanda biso bao baza na moi bao baza pe na butu. D'abord ntango nzambe asali biso akeli biso d'abord na bolingo nyonso tu atie pe bolingo kati na biso. Siko nzambe apesi biso bavaleur ebele epi atindi biso ntango tobuki mibeko na jardin d'Eden wana Adam na Eva aye kotinda biso tosala mosala mpo tozala na valeur. Wana ndenge tapesa exemple moko Bible so totangi na so toapuye na Bible na 2 Thessaloniciens 3 verset 10. Bible ezoloba si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Amen. Moni. Amen. Donc voilà Bible mutezoloba si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc Bible ko sarati babi mutu oyo aboyi kosala asala nini akoyi kolia te. Siko biso na bamboka na biso mwa négligence ezali ya mingi mama. Lelo futu lobela yango mpo bandeko bato bamosusu toyaka na bemission ya bamabala toyaka na bemission ya makambo ebele me lelo pourkua bato olobela mpe makambo oyo ya na kati ya société na biso leo etambolaka ke makambo nyonso tu tobaka envoûtement. Lelo soki ndeko moko boye aa na nzala to aza na pasi ake koyiba bato babi o non eza envoûtement. Non, nyonso eza envoûtement te. Makambo mosusu ezali baconjoncture surtout na mboka ndenge mboka ezotambola motu na opesa exemple moko totalaka na bamikili mosusu surtout na mikili tozala na poto ngasi namona ndeko moko boye akoti na supermarché ayibi biloko akolia azobima yango bakangi babengi polisi eye polisi akangaki ete amema ye na nini to nini non eloko oyo azwaka bazoyisi me batindi ye na sécurité sociale mpona nini mpona akende bamoni ke moto oyo soki azoyeba biloko esika aza na nzala ezomona aza na nzala eza envoûtement te eza nzala nde moto esali motu esali eke asala nini parceke meme yo esika ozali papa mama na ndenge mabe te soki oyoki nzala makasi nzala pene ya nzala ekoyoka nini parceke oza mpe motu ekosala o ndenge moko mabe soki okangi motema te okosala nini okende koyiba yango te moto esalake baloba koza envoûté non parceke soki bapesi te bacondition nyonso tu oza na mosala na yo to oza na biloko na ya kolia tous les jours na ndimi te okende koyiba biloko ya kolia mais makambo mosusu mpe so totali mpe bien envoûtement mpe ezali ezomona parceke envoûtement mpe ezali moto mosusu akozala na mbongo akozala na nyonso emonaki koyiba kaka lutu akoti na ndako na yo ayibi eloko moko boye ntango yo omona yango boye omonaki me motu oyo yemtaka na mbongo ebele ayibi eloko boye ndeni donc moto abongo nde motu aza envoûté tosadiki aza na baesprit mabe kati na ye yango moto ezopermettre ke place nyonso azali asala makambo azosala ya koyiba. Donc mama na biso nakanisi bandeko na bisika nyonso tozali toyebaka ke koyiba nyonso te eza envoûtement. Moto mosusu azoyiba mpona baconjoncture ozomona nakobi to neti lisolo nakoyeba noke soki nalobi noke na Congo sur 100% ya population ya bandeko nyonso tu so totie 90%, 90%, tokotia ata 98%. Eza tosengi bolimbisa bandeko na bisika bozali na bisika tozali nyonso tu eza kimoyibi bato bayibaka nayete soko opilanga pourquoi nazosi pas la mina pourquoi nde nini bamiyibi nde nini na nde bandeko bisika bozali bisika tozali toyebaka ke makambo emission ya boye yango nde fo tolobaka mpo tobongisa mpo toyeba ke kokoso eza na société na biso na mamboka na biso kokoso ezali tosali mpo tobongisango naoloba boye mama omoni nakopesa exemple moto azosala na mosala bafuta ye par exemple $30 moto azosala na mosala bafute $100 me moto wana aza na problème ya $300 sikoyo yebisanga bafuti ye $100 sikoyo ye budget na ye ezali $300 sikoyo $200 wana aozwango wapi
$100 wana aolinga zwango na COP. Na COP, voilà. Oh, COP, c'est ça ma bête. COP wana, est-ce que COP nini ndeko wana zosala? COP oyo ezali neti, par exemple, na pesi exemple moko. COP ezali neti oyo eza ya malamu, oke osomi biloko na yo, osala mwa négociation na yo, osala mwa petit commerce na to, osala petit moyen d'entreprise na yo. Bato wana baza 10%. Et surtout yina 90% nyonso tu bato tu bazosala ba COP ya koyiba. C'est-à-dire que omona ana gouvernement salaire na ye d'abord bato kutu ya gouvernement bazwaka salaire ebele mais bazoyibaka bakontinue koyibaka. Mais soki oyebi na okiti na bafonctionnaire na banani tu ntina bamisala nyonso tu bato nyonso tu mitu nango eza likolo bazokeka na koyiba. Wana sikoyo eza mfutuma te, eh? Wana eza nango mfutuma te. Eza conjoncture, tofungola mitu na biso nakanisi mboka ya so mpe eza na bato ya mayele na bato bazolanda biso baza mayele bakokomprendre ke makambo biso ozoloba toza na nzela eza mfutuma te ezali ke bacondition oyo bato bazovivre nango ezopermettre te ke bazala serie bazala honnête tosali ke mutu tu ntango yo oyeli eloko moko boye akotiaka mbongo liboso tosali ke akokata o mutu yango moni meme nga na nzebona na yema na bike congolais azoboma ndeko ne congolais azobomona munduki bota otubombeli te me na eloko pete benga mutu moko aza na kisasa lobandi na ye nasalisa eloko moko boye eza combien eloko wana ekozala ngo $10 yawa esoka $200 zadi ke mboka moko boye oyo eza bato bazwaka basalera mikie mais baproblème oyo bato batiaka na bamitu na bango to so oza na problème oyo toke na commune toke na wapi oluka ata mwa mokanda mo na administration prix oyo bakotiela yo même na baétats-unis na bafrance na bamboka moko oyo evanda eza na babudget na bango ya bamboka eza ya kovimba okotikala omona babosi na bamota wana te omona bamota mo mpe bilio motango napesi eza mama mo azotika matembele na point moko boye matembele eza na valeur soki ya $10 mais ake na commune mpo abibisaka acte de naissance ya mwana baosenga ye $200 toyebisanga akozwa $200 nde fo place ya COP nabi teke mama na osala comme toolo parce que na bato basala bacop fo alinga place asala fo ayiba c'est-à-dire ke bato tu baza bamiyibi sikoyo tant que responsabilité ya église na kati wana ezali il faut église aédike bato alakisa bato ke badroit na bino bosenga badroit na bino borevendike mpo bokota na mabe te nakanisi na kokanga maloba mingi te nazongiseli osu maloba mpo to avance quoi. Merci. ofungoli parenthèse ya église donc olingi olobaki église ezojoue rôle nango te na kati ya société congolaise. Dans le pays na biso Congo, est-ce que l'église vraiment joue un rôle? Parce que l'église est une structure éducative. Éducatif. Tout le monde a une éducation dans l'église. Mais est-ce que l'église à Congo, ils ont joué vraiment un rôle? Est-ce que le pasteur, parce que moi, en fait, moi, je suis l'église, omona mwa ozosala kindumba mpona luka lipa parce que na ndako na bango basomelaka ye lipa te nde nazopesa exemple ya ndeko mwa auta ekonge na Kinshasa alobi azotambola na mobali na ye mwa minute moka ya distraction mokie mobali na akenda osola soki na moto nini mwana mwa mokie ya ba 12 ans 13 ans aoloba na mobali na ye tokokende hotel tokouche opesanga 1000 francs donc c'est dit 1000 francs wana eza na valeur ya lipa na Congo lipa donc moto aobenga papa mobimba oyo akozala papa na ye bakende okouche mpona azwaka mbongo osomba lipa donc est-ce que omona mpe mwana wana akenda église surtout tali ba premier chrétien de bande ko vivre et l'église au na Congo ils ont joué rôle moko éducatif ole ya ovanda wana ko komisa bato nyonso tout ba voter et il a une église comme ça premièrement dans la question de bosso sous question de est-ce que l'église joue jouer rôle deuxième ni une église comme ça la situation parce que balobi quand les fondements sont renversés les justes qui font-ils la minute justement ça. La zone, c'est mal, pas là, papa.
Ah, nzama Anita, l'émission pour yango nef, esika bandeko bazali ba compatriotes bazali ba partager yango ekomela bandeko nyonso tout ekokomela pe ba konzi mboka na biso ekokomela pe ba sali na nkolo oyo baza ya vrai ba mema pe message pour parce que na ebike na kati ya basali na nzambe ya vrai bazali pe ya faux oyo bazali ebele oyo bamemi bazotambusa faux évangile mama na biso na kala mboka na biso na kala na kopesa exemple ntango na kala so bato bayebi ezalaki na bolingo c'est-à-dire okomona bato moto mwa na lupango moko ya ngambo ya kote oyo mosusu bapapa na bango bafamille bakufa me kote oyo bafamille omona famille wana bayaka na famille wana kuna bana wana bakoma lokola badokta bango lokola neti so oyebi te okoti owa moto asika na quartier wana okanisa lokola bana wana baza bana ya papa wana to ya mama wana me baza famille moko dosadiki bakongole bacompatriote bana mboka me lelo oyo makambo wana ezala suki mpo nani parce que baeglise ekoma ebele baeglise ya bien ezali oyo bato bazosala yango na cadre ya évangélisation bateya bato babongola mitema ndenge bible ezoba na biso tokende toteya badisiple partout na mokili me baeglise mosusu mpe oyo ezali oyo eye na ndenge ya business nde babengaka na Nigeria ya business donc baeglise oyo atanga eye yango nde moto ekoimpose makambo oyo tozomona lelo oyo makambo ya bolingo ezala susu te makambo oyo ekomaka makambo nyonso ekobaka envoûtement makambo ekoma kaka soki moto azosala ndeti olobi eloko wana mwana wana ya moke wana mosusu maki kaka na ya pamba omoni maki yo soki osombi yango na Congo otie na chasse otambola yango na balabala na bino omona mwa bana basi ya bikeke tonton naya kodejeuner donc ça dit que ntango azoyeba wana okende maki mikika maki kaka ya pamba maki mwana chasse ya pembe mwa sardine mwa nini ozotambola yango eza na quartier nyonso omoni na kala ezalaka babandani bamatonge lelo ezala susu te baquartier nyonso ekoma ndenge moko otiango bato tu tokoma mpe na rythme moko tovivre baconjoncture moko moto azovivela masina na moto azovivela motu kutu azovivela kuta masina aza nde kutu nde mpo akozanga matungulu abeleli kaka mama mandeni tindelaka matungulu makatelema me moto azovanda na lupango moko oyo mira molai banini osadiki azobona voisin te wana bainfluence kaka me na kati eloko eza te donc nyonso tu wana tolobani tolingi tozongisa bondeko bolingo na kati ya mboka na biso eglise eza na rôle ya kojoue na kati ya société na biso eglise ezali donc mama ya mboka etanke toza bachrétien mpo na bato ebele bayaka na eglise yo oza motei ntango ozoteya okoteya bato otalisa bato okotinda bato batomboka te me talisa bato mpe ndenge nini bato bakovivre mpo na kala baprofete bande koloba mpe bazoloba bosolo omoni moto azoloba ke eloko oyo eza mabe eloko oyo eza boye bakokanga mpe bakati ye motutu basali ye me eza nyonso tu nzambe akofuta ye me lelo oyo okomona babolingo nyonso bato bayaka na kala ezalaka te bakoloba ke soki okabeli moto mbongo to opesi eloko akomema mbongo na deuxième monde keba soki oke kuna bakopesa yo kindoki soki osali bo bakosadiki makambo nyonso tu oyo eza ke tokoki kosalisa na biso tozomona oka bavoutement tomona oka disko bato bakoba mpe kobanga motu moko bakozala ata na susi po asalisa ata mwana moko baza na famille wana azobanga na ye po soki ameki balobaki aza moto akisi to moto aboye parce que makambo nyonso tokomaka makambo ya bavoutement mais envoûtement mpe ezali kisi mpe ezali mais problème eza ke bateya nde makambo malamu na kati ya société na biso na eloko oyo olobi responsabilité ya église ezali ntango moto arate éducation to moto aza na famille te ntango aye na église eza famille ya monene bateya mateya ya bosolo c'est-à-dire ntango moto oyo azosala par exemple esika moko bafutaka ye $10 maza na problème ya $100 yo ozala paster bato wana bazeli olobani botala badwa na bino babongisa bino bambo parce que boye nzambe akokita na se te asala po ababakisa bino basale misala oyo bozosala boluka barevalise misala oyo po bozwa mpe bamisolo ya bien bokoki mpe komema dime na église dime oyo ya voi normal bokoki mpe koya na banime sikoyo oyebisa moto azozwa $30
sikoyo yo ake osala cope mo moto atekaka na magasin abimisi bisi biloko bato bachinois sikoyo ntango azwi pendant na pesi eza azwi au moins $300 $400 ayeli yo paster apesi yo dine yo mpo ozwi yango sikoyo dine wana ozwi yo mpo oyebi ke salaire ya moto wana eza malamu te nde ozwi yango po ozwa ovimisa libukula eza mabe yango na babi ke place oyo ezokoma mabe bato tu na congo baza bamiyibi soki okenda kota ya dédouanement bato basalaka kuna bayibaka oke kota bato oyo bateka na bamagasin ya bachinois to ya bandeko momo bacongolais bazoyiba oke dosadike bato tu bayibaka oyo bakoyiba na eza envoûtement te eza bacondition oyo bato bazovivre na mboka ntango moto aza na nzala osani akolinga yiba oyo moto azokanga motema te me bato mpe mosusu mpe oyo bamerite oyo mpe bazali na 1% to 2% oyo bazosala na bosolo bazomwa ngapi nani na abweli comme nasambelaka nanga nalingi koyiba te nasala ata mwa petit commerce anga omona azosala mwa commerce azobundabunda moke moke ezosunga ye mpe abanda koyango bato wana nde sikoyo bango bamonaka pasi me bato baliaka misuni bazovimba na bagoma bango nde bazoboma na mboka soko baza na komi elema bamokanda abomi yo so atekaka so ofungoli mwa magasin na otie abandi koyiba yo eza envoûtement te babongisa nde basurtir na mboka babongisa makambo po mboka esaleli ezala mala babongisa ngo nini par rapport na bakanisi na biso par rapport na baide na biso par rapport na oyo toza nango ntango tozoloba ntango tozosala émission mpe bato baza consciente ke bayebi ke makambo tozala eza mabe fo tomérite na basalaire to tomérite na misala omona mboka ekosala nini bamakambo baoloba bamvutema ekozala te ozomona donc nazongisi maloba epa na so motu na mosu ezali tomeka koavance mpona l'air na biso merci. En tout cas, merci beaucoup, Manafkat, na réponse, éclaircissement Pessibiso pour na makamveka kaya envoûtement. Donc, l'église, bon, au lobby, comme il y a bateau revendiqué droit na bango. Ceux qui bateau revendiqué droit, l'État a ça le côté. Église, il y a une émission version et le baka. Quand les fondements sont renversés, les justes, qui feront-ils? Donc, pasteur na minito, bazo sala nini pona bana oyo bakomi mike na banzela kokushe na papa mibimba pona koluka kaka mbongo osomba lipa. Bango baobenga bana na banvote, baza eza envoûtement mutesa bango. Mais so rolande les envoûtement te kande on lobi, eza conjoncture, eza passé, eza ba condition baza nango. Siko l'église na Congo na l'église eza ebele. Siko eloko moko ekamusaka ngai papa na biso Black Diamond diamant noir oyebi eloko ekamusanga na kati ya l'église wana nyonso bapanie ya mabonza ezalaka offrande bapanie ya offrande ya dîme ezalaka bapanie ya offrande du prophète ezalaka. Mais bapanier peut avoir action de grâce ezala. Mais bapanier au monde ezala raté. Au monde. Moi mbongo elo olia moi loso o mutako ko yanango pona muninga na yo azana pasi na pauvreté. Et puis au monde on était à me répéter na l'église hein. Baté yango te hein. Naibite moto na nzambe yo omoni nde okoti malili parce que soko sali rétrospectif ozongi banda osambela banda ozalaki na soki na age nini l'église okota bamateya oyoka en tout cas mosusu au monde bakongolais bele bayebi na bango te bayebi yango te mokobiso na zwa temps ya kosala sondage na bina tuna nano bakongolais so bayebi au monde na bandi kotuna ndeko moko bayebisi nga alobi banda na banda kosambela 18 ans yango première fois nao kakombola na matoi nanga moto na nzambe oyebi ke il faut toclôturer awa na sujet oyo au monde bomba ba réponse na yo donc on répondre prochainement minute ya monsieur Koki il faut
tosala lisusu émission mosusu bandeko fo tosala lisusu émission mosusu émission na biso oyo etikali open ouvert